Antichoc eza. Il y a grand-père, Bozi, Boziana. Mais oyo toza na les doyens de l'antichoc. Donc ça les doyens. Les doyens de l'antichoc, ça n'a aucun antichoc. Zoro Mabiala, Bino Batubo Lobatro, les doyens de l'antichoc. Manon Senza, ils n'ont aucun antichoc. Les doyens de l'antichoc, tout le monde le quoi la biso tozana, biso toboti bana na kata lupango papa. Bana bakoli, obi ke bakoko balingaka trop, bakoko na bango. Tokomi na mikili biso kenaki pe na cri ya mando. Tokomi na cri ya mando bato koma boy, musicien moko pa utaki Kisasa, aza pire nga na utanga nga komote po tango so amona ngo fo. Tokomi koto kuna na concert na batu ba exija, babi fo beta cri ya mando. Ali pali batu ba découvrir que cri wana eza na ngo anti-choc te. Pour créer un autre na ngenge na mikili sadiko songa fiel azana aibi histoire na lo to sala ngo siksa ko sakanate na mikili njo ki cri yaya shora mbemba na kina to senga na imiko to senga na ministère ya culture et art to senga pe na mama Mokonzi mama Denise Nyakero to senga nazo senga na bino Shora Mbemba aza musicien mukete, Shora Mbemba aza musicien munene, Shora Mbemba asali ebele asali minene. Donc tozo senga vraiment tolela ye na ndenge ya bien, na ndenge tolelaka ba musicien yo ya minene o ya rana ye. Akwena wine nga kwena wine makululu baferema ngo akwena wine oya ye ngo menantole angolongo oya ye ngo menantole ang adida kese mide pablinto ari papa kita oya ye oya ye. Voilà, tout passe, tout cool, rien ne demeure. C'est d'être très chers abonnés. Il y a Tindika Télévision, votre chaîne. Oye pesa bino penza ba ningi sana oye talibongo actualité. Yambo kanabiso mingi penza tozalaka du côté politique, mesdames et messieurs, cette fois-ci, tu es du côté culture dans son besoin de signaler qu'aujourd'hui nous parlons de l'émission culturelle parce que déjà vous voyez avec moi ici il y a deux guitares qui vous informent directement qu'est-ce qui se passe directement à Wana Plateau et Tindika Télévision. Fidèle très cher internaute, ngai wabino votre rayon, votre la touche, votre Dorcas et pourquoi pas dire votre bateau là c'est de la part de votre Dorcas bateau la touche de la presse congolaise et votre rayon à la présentation de cette émission avec une réalisation de Rabile Madéré la caméra sans oublier Kapa papa na Gigi depuis quelque part il y a tout le temps pour la coordonner au Talibongo bandingi sanyo soya Tindika Télévision. Mesdames et messieurs, lelo na yambe bino musicien munene oyo a marqué histoire yambo kanabiso ti lelo azo continue toujours comme marquer histoire surtout du côté culture parce qu'il fait partir de l'icône culturelle yambo kanabiso lui c'est leader Alibaba Kofi, on dit Kofi Alibaba. Donc, il faut vraiment me comprendre par rapport à la culture mais avec lui sur ces plateaux qu'on va essayer de parler en paix du côté anti-choc. Orchestre na bango paix lisusu toko touchima mke na etali disparition totale il y a Chorambemba. Mesdames et messieurs, avant que na sala entrer invité na biso mokalelo na pesi d'abord bamboti na oyo apesa biso opportunité pe audacité ya koya toujours ko sala ba tournage émission. Lui c'est Rufa Kisombe de London, babi boss Rufa Kisombe de London, babi papa oyo aboya bana balela nzala, pourquoi pas dire papi
Kelly, le boss, c'est Papi Kelly, Papi tout le grand Julois, je t'ai sali de partout. Donc, depuis London, je vois directement Lucas Naté à Jésus. Tanti Zozoma Sabato, Papa et Dopé, na Bossanio, Nani Charles, un bon encore, un bon agence, il y a sur eux, ils ont la routine, on a 12h, 12h, 1 minute, aux Amobimba, na Bossanio, Nani. Polydor Kalema depuis London, Claude Lubata, Yokaye Kuna Mobala Mbinga, Engambe Lama depuis London, na Bossanioté, donc maître Emmanuel Ndonga, la babi maître Pessara Moutoumaka, babi votre réo n'a jamais peur parce que maître Emmanuel Ndonga est là pour sa sécurité. Donc directement, tous ensemble avec Rabilema pour faire entrer notre invité d'aujourd'hui, lui c'est Kofi Ali Baba. Bonjour leader. Bonjour. Bonne santé. Santé en tout cas qui toque. Merci beaucoup le grand leader. Lelo déjà, j'espère que internaute basaya ko sepela parce que na yambeli bango lisusu pour le prochain fois oya bango leader ya munene donc Kofi Ali Baba. N'était suna bengo bien de son vrai nom. Ouais, obengi yango bien, obengi yango bien. Beaucoup. Kofi Ali Baba, une disparition faite du côté culture déjà Tomoni Show Rambemba Atiki Bisso Ndengenini Oyambela qui pensa message wana en tant qu'artiste oyo je vais dire à cartonna vers les années 90 na krinaye oyo mandundu talanga bana et ça là que ndengeni donc eza pasi eza mawatro et pasi bon tosani eza nzela na biso tu wana aza po Shora Mbemba aza grand frère na ngai na âge na bengaki tout le temps yaya mais petit na ye asuka lofombo basi wana ma pire petit na ngai donc na yaya na ngai Shora na petit na ngai lofombo donc lofombo basi nde aza coach nde aza mutu oyo tokangamaka na ye tro ye na dikando golf kutu petit ya palais coach lofombo mpe petit ya palais mais tala dikando soko outi ngunzo ozokita balabala ba dikando oyo elandi ya biso ozo comprendre donc mais soko mati okomona balabala ya yaya na nga Shora Mbemba donc ya ba Godé Lofombo donc eza lokola Godé Lofombo kutu pour le moment na Godé Lofombo na Kevin mwana ya Godé Lofombo Kevin Lofombo aza pe bassiste ya petite na biso azaki na anti-choc nani oyo auti elonga donc aza bassiste na ye nazalaka siko trop kutu na Kevin ke Lofombo donc nga nazokende kaka boye kaka donc nazalaka trop donc eza pasi Dorcas pasima yaya moko trop bon trop courtois donc mawa trop. Alors s'il faut faire allusion na eloko moko oyo yo koki ko resonaka à tout moment obanda ko yo kato bando monango et cause ande c'est eloko nini oyo Shora Mbemba atiki comme je vais dire moi signement boyo ça symbolique quoi du côté artiste. Bon Shora Mbemba jaro ya salaki nasir ya nanga José Mpaka Ikombe aza wana donc tozaki na mwa bajar moko jar anti-choc jar kutu likambo oyo maître Raf Botela Bongabo ayebisa ngai yango ke donc ayaki na jar na ye moko donc lokola kimboka ya Kikongo ya Congo central aye nango na musique moderne donc ayaki na genre moko boye donc eloko moko boye ya sika yakana mpe coach Lofombo namonaka aza nango ti lelo ata mwana nango na obenga Kevin Lofombo ye mpe azaka na eloko wana donc genre wana kaka donc folk wana donc eloko oyo atiki ya motuya koleka yango wana krite nini te genre wana oyo mouvement yaki nango oyo eza nango ti lelo donc genre wana ezalaki unique ya ye. Merci beaucoup. Est-ce que Koko c'est le moko à la mémoire
Il y a Chourambemba. Moi, 5 minutes. Moi, non, moi, 2 minutes. Moi, parce que c'est une émission de pas beaucoup de minutes. Naibaki nze mona nokolinga trop kolo nango pe azalaki kaka na mouvement medaya. Natimbali yo mon officier concurrence tika na kombo na ngai concurrence tika na kombo na ngai ekima. Merci beaucoup. Trop. Ko nango pe adaya masango adaya. Bon, yanze na biso tu mais mawatro kaka. Mais il y a Tiki Bana, Tiki Moisi, je veux dire Tiki Famille P. Est-ce que vous avez rêvé déjà une fois que vous avez mon tour en tant que vieux, na vieux Tiki Bisopé na petit petit na le fombo. Est-ce que vous avez moi le canti wana ya ko sala moi geste. Ouais, wana eza donc likambana donc liwana ekweli biso. Eza ya biso. Eza ya biso ekweli biso na kati ya famille na biso. La famille musicale. Donc, toko zangate, tono sakutu programme qui il fallait tous à la wana lobby pour tous soit programme à tas 2 jours, toi agrémenté en fait toi agrémenté à tas 2 soirées pour na nini pour wana do eza ya biso eza kutu ya kotuna te Dorcas, ils ont biso. Donc, parmi les icônes, je vais dire, il y a un beau cannabiso, le Kofi Alibaba, Tobangi, parce que qui est Kofi Alibaba? Alors, en tant qu'artiste, même temps éducateur, il y a masse. J'espère que déjà à travers à travers l'émission on peut ça déjà juste genre il y a un message au na gouvernement topé moto azui bongo relève mikolo to mona maman Denise Nyakiro azui akamingi vraiment ko venir en aide du côté artistique ya mboka na biso. Alors proposer cause la nini pour na matanga Chourambemba au préféré et balela ndenge nini pe place nini oyo Monica en tant qu'artiste azala vraiment donc du genre à mémoire moi ya malamu au ma to rendre hommage à Malam. Donc, vous préférez Nini. Parce que tu travailles déjà dans le fond, il pas ça qui a une suggestion. N'habitez n'a pas de choses. Ouais. Tokosenga na imiko nano. Aya José Mpaka. Tokosenga na imiko. Tokosenga na ministère ya culture et art. Tokosenga pe na mama Mokonzi. Mama Denise Nyakero. Nazosenga na bino Chourambemba aza musicien mukete Chourambemba aza musicien munene Chourambemba asali ebele asali minene donc tozosenga vraiment tolela ye na ndenge ya bien na ndenge tolelaka ba musicien yo ya minene oyo ya rana ye ozo comprendre dodo na kwa biso eloko moko boye tokende voyage mon anti-choc na Mikili. To comment na Mikili Lapino animateur na biso ya anti-choc pour lelo comme pasteur comme pasteur Eli. To beta na Chourambemba na ouverture ya ikala moko na bakota mabeleka bakota ya dal kuna na bumbu to beta première fois, l'offre que tu as l'offre na Empire, vieux Pépé Calais vivant, tu as marqué, mais n'habike vieux chora na mouvement. Jour à liboso, to beta na vieux chora, obi to beta na ba mouvement bobeti bobi ke bobeti, bobeta ba petit ba bobeta na bangwa, mais tu y as peut être bien que aux obétana mouvement vieux chora ba mission anti-choc na comme nzambe ba minimizaki lokola conseil que ba monka lokola que bon to obeta ba ni mane et pas la pino azwa cri ya mandundu il y a déjà longtemps et pas azwa cri wana to ya to beta boye dodo
toyoka mais oui oyo eza problème. Donc tozobeta na grand mouvement ya kosakana te Alain moins de Bilbao. Donc tozobeta na mouvement kosakana te Simao. Donc to sentir mangana yati et pas ya Dodoli. Moi ba Dodoli ba na mouvement. Dodoli mon cher. Yaya. Oyoki mouvement ozoka ndenge mouvement nazobeta po dodona biso anti-choc wana ya gili sekite anti-choc wana anti-choc donc ba plein oyo likamuté ata tango akala bino bakilelo olinga batango akala ata na tango akala na biso place akokota na kala ezate donc kala bato bafuti ticket baza libanda mais miziki moko ezobeta na kati ya vie shora ezalaki danger et pas elapino azwa kri wana tokende na poto na kotanga bakombo ya batute ponga nga ba problème na batute tokomi na mikili biso kenaki pe na kri ya mando tokomi na kri ya mandundu bato koma boy musicien moko pa utaki ya kisasa aza pire nga na kotanga nga komote potang so amona ngofo tokomi kotokuna na concert na bato ba exija babi fo beta kri ya mandundu ale pali bato ba découvrir que cri wana eza nango ya anti-choc te po cri yango tosanga nango ngenge na mikili sadiko songa fiela aza na ayebi histoire wana olo tosala yango succès akosakana te na mikili nzoyaki cri yaya shora mbemba wana kina donc succès ya danger bana poto baexige musicien wana collègue musicien wana grand chanteur ya mboka oyo baexige babi il faut obeta cri ya mandudu talaka bana mwana mai mpe azwa kri wana abeta yango ale ba producteur baye kotuna ndenge zaka balandeli te mwana ya kota ba sadiko te sadiko akoma nani ngwala te ote mwana bali baba ndenge ni te wana ma yaya ya vrai kri wana yaye producteur alongwa na mikili naza surface ala Gilles Massoa naibite soki Gilles Massoa ou bien Bob Massoa obanda Bob Massoa te Gilles Massoa te Bob Massoa longwa na poto ayati kisasa po na ko aya kuta pe ya shora ese asalaki album ne mo no betaka na ba chez tété mani aye azui ba plan wana aye nango na poto a produire yango donc poto na tango wana yalaki man tango pe na ebisenga yaya po na abano benge ya te na no benge vie en trois na ko mo nzambe na no benge vie masalanga sadiko abengaka vie na nga shora mbemba na mona mabo onga pe na comprendre masanga so benga vie na nga shora mbemba esprit nibo o so comprendre donc mais nga yaya na nga na no benge vie na ya na ebisenga vie donc ndengo zawa succès ya cri na yo biso kuna na poto to ni ati yango ko ni atasi oye no akende poto tazano ala ke poto te po aviaki na bolingo trop bon voilà donc yango na kaka donc mawa trop kaka doto suksaka mawa trop. Merci beaucoup. Namoni bazo solo signal kuna yo pozo tala na yo teme. Eleki na on peut ka bon to le bila mingi anti-choc to komi wapi jusque là parce que to yokaki ke ba producteur ba outi poto ba iko produire anti-choc et mati surtout likolo. Balobi cette fois-ci bozo tia panzi namba za génération lelo. Ouais. Bon, producteur li na circuit ozala ki wana yoki le grand drummer Jérusalem Jimmy Jérusalem drummer oyo na websa troka dero colonel Pradok tozana drummer mona kisasa wa colonel un grand drummer Jimmy na si yoki ba makambo lobi wana bon tozolinga koluba yango te et puis dodo na ngina yebisa yo anti-choc eza il y a grand-père Boziana. Mais oyo toza na les doyens de l'anti-choc. Donc ça les doyens de l'anti-choc, ça na anti-choc. Zoro Mabiala,
bino batu bo lo batro les doyens de l'antichoc Manon Senza eza nango kaka antichoc les doyens de l'antichoc tomoni lokola biso tozana biso toboti bana na kati ya lupango ya papa bana bakoli oyebi ke bakoko balingaka tro bakoko na bango biso tomoni père akape na lupango mosuku na yaya totika père na bakoko na ye mpo namoni biso bolingo edimine bolingo ekomi tro na bakoko na bano ya biso biso tokenda biso lupango ya père na les doyens de l'antichoc biso badoyen toye badoyen toza ebele eza mingi badoyen kuna eza banouveau baoyo baye esika nde baza na antichoc les doyens nde baye ana les doyens d'antichoc bongo antichoc ok kuna mpe lokola bapeti na nga lokola badene wade baza badoyen bawumeli na mouvement chef Piroger baza badoyen lokola ye moko grand-père aza doyen eloba nango ye moko aza doyen donc mouvement oyo na mouvement na eza nango kaka mouvement moko bato bakendekende te Gomer Kapita Montana Kabumbai bolobi mwa tro te eza kaka mouvement moko eza kaka mouvement moko Anise Pedro eza kaka mouvement moko eza nango bamouvement mibale te eza nango mouvement moko me biso tomoni ke biso koli biso tozwa mwa kwe na biso eza kaka lokola ndenge vie bokulu ayebisaki vie na nga jado le cambodgien eba nango ya José Mpaka Ikombe ke jado bakene bosala mouvement yango eza nango kaka viva la mujika mais bobosana vie José bobosana molokai te donc eza kaka yango kaka donc eza kaka eloko moko donc oyo autorisation tozwi yango epa yemei le grand chanteur alors lelo tomoni balobi unité principale de mesure de succès eza lelo Stade des Martyrs tomoni lelo ezalaki du côté Wenge toye na Fali toye na héritier Félix faisait quoi et tout et Moïse Mbi etokoti du côté chrétien Moïse Mbi esko lelo karaté tozomona Mike Kalambai alors les deux d'antichoc tous là bango quand pour na Stade des Martyrs tolingi to annoncer les biso pe que un jour que non les deux d'antichoc pe bazo beta na martyr alors tous là pendant combien de temps? Ok, Dodo, question eza kitoko. Biso zambama weli sate. Bakolo baloba balia ngai na sonité kokeno ko ben. Po biso nan toza na programme ya biso. Toza il faut to bandana no oui to bandi ba concert na osenga kutso nzamba osunga yo samedi oya na siège na biso na cabaret Saint-Piroger awa oyo okuta biso chaque samedi tozali awa. Samedi tokozala awa oya oyoka Tozo préparé 3 chansons. 3 chansons que tu as préparé. Chef Sadiko Azawana Ayebi programme pour programme mais pas naé. Basola qui joue na ya José Mpaka Ikombe qui est ce qui n'est 3 chansons tu as préparé Kalaming était Pablo Ali l'ingénieur Pablo Tozo ça la 3 chansons on a pas tout boire on a 3 chansons. Dodo nanga na loba les doyens de l'antichoc toza ebele awa na kisasa to amingite mais na poto ebele na poto toza ebele bagi kalume bagi vichonolo batas topla Jackson Benz Dodoli Katamundani Viaspro Dodoli ko siligateur pour natangi via Aspro Dodoli natangi Dodoli pour oza vient na ngana no bengo ka Dodoli yana message na Dodoli donc skola tout baza na doyen Betty Biz Miflo troka Trocadero Drumero asala jar moko na antichoc ezala nante na antichoc ya Batman ya caisse claire à mystique aza na Irlande mobile ya Silia donc bango tout natani suka badeo brondo
Badeo Brondo, Ladi Miyembe, bango tout, bazana kati ale doyen. Donc n'importe banguma lokito. Vient nga, zoa ngoboy. Donc banguma lokito, nani donc toza belende na poto toza muke, ya no moni ba makambo ke voyage, bani mani bana mai baza kuna ba osala tout bien. Mais calcul pesa ya ba makambo oyo ya ba production zo senga ya o sengite o tuni ya ba stade des martyrs bani mani pour bana mai faut baya ya tout cela déjà na ya José pas kai kombe to ko sala nini po ba give tonoro ba ya po na ba spectacle mo minene ba gi kalume tout les masana tout na lobi banguma ba ya po na spectacle wana na ba spectacle ya minene wana mais biso tozawa toza toujours na cabaret Saint-Roger chaque samedi tozawa papa moi programme ezanini pour l'année 2024 déjà toujours courir carmité 2025 programme tout projet ezanini pour les doyens de l'anti-choc makamba voyage na yebi eza pe moi makamba voyage eza moi misatu mine mitano moi 4 producteurs bani batu pe ba linga ba bibisa ba pala kyoyo na poto ba ali déjà bazo benga de temps en temps mais eloko toza na ngwawa to sala nano plan oyo et si to bandaki na lobi mabe et si to bandaki déjà ba programmation Pablo ingénieur Pablo aussi abandaki ba programmation to bandaki déjà ba sadiko ba côté ba guitare na ebité so assisi ba guitare propre pour tokende il y a des chansons ya kala nanze moko ya sika to sala donc wana ezaka lokola na ebité donc ezaka lokola ba vieux je t'aime pas kai kombe ba ba pola na français so ngini ezaka eloko moko bo donc ezaka lokola moi avant-goût. Ok. Yes. De Moussadi. Donc, ils ont le avant-goût pour na qui sa bana mai, mais na décembre rendé. Ce qui te rozala ba côté on a pas son Zambé. Bisoté. Nyo son Zambé. So na décembre, te rozala ba côté wana, te rosaela album ango côté kuna. Ce qui paye Nzambé ka nkolo makamnyo sukolo. So te rozala pe côté, te rosala siko album oyo. Bana mai bakosala na mikili bana mai bakotsa banze babanyango na mikili batindeli biso koto to che bavoi soki ndenge ni biso pe to sali ya biso koto to che bavoi to tindeli bango kuna pe o bakotsa bavoi ba che bavoi pe bakotsa te o bakotsa ba guitare ba che ba guitare ba producteur ba li ba 4 producteurs oyo ba olinga ba bimisa album wana maxi single ote album wana on a koloba avant décembre il fait bima donc nga kuna mo peut bima na mois de décembre donc yangwana donc programme to na ngwa munene yangwana ko ba côté nini yango parce que na mo derrière José azotuna ba côté nini oyo mona ke bokozala soki nzamba sungi ba côté nini oyo ko senga keno bo tondi ba clip yango ba côté nini e ko senga ke bo saba makamo tu koloba wana parce que ba ba côté yango soki toza ba côté kuna omoni dodo moi discrétion ya lara basengi biso discrétion na ba producteur mais na habité ceux qui chef aro ya bambara ya pesa ba tu ba suspension ba o 140 mois 140 mois motaka na kufela na ndako bon na habité ceux qui a osipela ko aza présent donc toza na producteur moko alinga mema mouvement na États-Unis na 3 producteurs o ba yebani bana mai pe ba masa na biso banduli se baibi bango balinga ba mema mouvement na Europe ozo comprendre na ya total kaka bango ka basala makap na bango ndenge yoleka kitoko bon donc c'est que makambo ezali voilà na bosa eloko mo ba makambo to ba voyage ezala ya nini ya États-Unis to ya Europe to kokende na Saint-Roger donc ba musicien Saint-Roger ba skize biso balimbisa biso wana eza ngai te eza pe chef d'orchestre te eza président ya mouvement te bulit eza ba producteur bato balingi nde wana bangi ntango tokovoyage tokende na Saint-Roger botika maître bozi na yo otika
na munoko na yo donc na souci awa oyoki yo moko Jérusalem ndenge azoloba kuna alobi na misu na yo soki bolingo kende bavoyage wana nyonso nga botia ngai te na comprendre modele ya mwana oyo te donc nga botia ngai te na bavoyage wana nyonso botia ngai te bon oyoki mpe baraisonne apesi en tout cas eza ma epesi nga mpasi mais oyo eza ya nkolo moyen toloba autrement eza te mais bon toyoka avant mokie ya leader Ali Baba obeta someli omo boye ya kitoko oyo ba y internet na biso partout bazolanda biso basepa parce que l'autre fois babi mpo na nini otikeli tante ayemba tolingaka koyoka voix na ye bon micro eza akwena wine nga kwena wine makululu baferema ngo akwena wine oya ye ngo menantole angolongo oya ye ngo menantole ang adida ketse mide pablinto ari papa kita oya ye o menantole ang jindro demukoko adishi mongombe oya rao menantole ango dildo mwana mwasi oyo ayaki pwabu mayayaye kwela yangu dildo moski mwani ayaki pwabu mayayaye tigananziala mamie adodo yo oyaye omenantole yangu Soweto kuna bumbu Soweto oyaye Soweto Soweto kuna bumbu dodo boss na ngai va partout azali ya linga mo libanga esalaka bien rife kisombe et ça la bien makasi rife kisombe kitoko trop OK c'est depuis London hein? Voilà merci beaucoup le grand leader Ali Baba Kofi Ali Baba dans Botante vraiment et ça lui sur makasi ya koyoka na plateau na biso ya mokolo ya lelo parce que les réalisateur nous fait déjà signe habité par rapport à Ozoyemba et tout ils ont rappelé nini par rapport à Bané le long de tout monde hein banzimbu oza banzimbu moto benga ezo ko éduquer master ezo ko sunga biso teto réfléchir par rapport à venir ezo sunga biso teto ça le moment à ko sauter pour na ko yeba ko réussir banzimbu comme ka buzo bana buzo ba donc je sais pas ezo ça ko ndenge ni ezo raisonner par rapport les années wana na Bané le o banzimbu comme na bandenge mo. Ouais, naloba likambo musique oyo dodo oyo po biso pe tokuta bavie biso kuta bavie nga na ba 6 ans nga bana kobenga nga Rochero po na kombo tabu wana te tabu wana na botama nango ndenge wana ba papa na nga bapesa nga kombo ya tabu mais yango eza tabu pamba te mais eza fali tabu Vous avez na kianzi eza pe na signification nango mbabenga nga Rochero nazana ba 6 ans wana tozo sakana mbule beti flaque d'eau na balabala kombo balabala ngute bosa na kasavuba donc to sakana mana mai wana nga na tango wana ba mama ba kubenga nga Rochero donc biso kuta ba vie tozui ba vie toye na ba vie pe toye na yeloko na lobilo kwa vie shora asali abiseki mwacha mwa mutu moko akena ba particulier na ye moko boye mais ka ba musique onka ya ngwana ba petit na biso pe ndenge baye ba kepe na bango pe pa musute ba ikaka wana mais eloko ka ya mabe ona osenga na bango po baza ba petit wana ba grand chanteur mais batika insanité po insanité so sala bien te na culture na biso eza bien te que ata na poto kuna papa avandina mama na bana boye eloko bien te bazotala ndule eloko mwa bien te ebimi crime moko bien te ou bien maloba mwa bien te osala
bien te ba mekana ko dimne ba insanité wana biso za ba blanc te biso za ba noir surtout na ba momo biso ba na kimbangu mfumu kimbangu donc il faut respect trop na mfumu kimbangu na mama ndona qui pamvita ezama il faut tout pesa bango respect makasi biso za ba noir donc eloko na sengi na bango yango na mais musique ba beta musique na bango bien kaka eloko wana po musique onka yango. Merci beaucoup pour cette émission. Moi, ma banga, moi 5 personnes parce que les biobino artistes vous avez déjà dans la liste na bino. Moi 5 personnes moi pour na to clôturer émission mukola lelo. Ouais. Nabo sanité Alexis Makiadi. Mazé aza déjà na Kenya wa na occupé que merci à trop Alexis Makiadi na occupé que Koli eye babengi bengi ngai mais mikolo na kolekana benda Koli na nga na bosanité Alain Moué de Bilbaro Boikiane